Bonjour, bonsoir, ça dépend kaka na air okolanda biso na kati ya chaîne na biso Maman Lorraine Mbala TV. To s'abonner, to aimer, to partager. Vraiment, ekozala malamu mingi. Ngai simple servante de l'Éternel, Maman Natacha Ngengu. Na ye lisusu kaka na kati ya émission na biso serviteur et son ministère. Lelo na memeli bino mosali na Nzambe servante de l'Éternel, na biso ya Maman Lorraine Mbala baebi déjà na kombo ya Maman Micheline Kitere. Yango wana bandeko balandi tokosolola kaka na kati ya émission na biso ndenge tomesana kosolola koyeba ministère ya mo invité na biso bandaki ndenge nini esalemaki ndenge nini tokosolola ngo kaka na kati ya émission na biso. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour Maman Natacha, bonjour balandi ya Maman Lorraine Mbala TV. Nzambe apambola bino nyonso. Merci beaucoup, maman. Bienvenue na émission. Bienvenue nous répondre na invitation na biso. Maman tolingi toyeba biso balandi na ngai na balandi na biso ya Maman Lorraine Mbala tolingi toyeba. Eloko nini epusaki ou soit esalaki ke ondimela kolo yesu lokola mokonzi pe mobiksi na biso. Merci Maman Natacha pona motuna. Eloko epusaki nga. Nandimite keloko epusaki nga c'est plutôt Nzambe ye moko aponaka batu pe aseleksionaka batu. Mais na histoire ya ministère nanga bato nyonso baza ministère bayebi eke Nzambe po abenga yo apona yo akotisa yo na kati ezala toujours na eloko moko bo akolekisa yo na yango. Tango namonaka Maman Lorraine azosala bemission na ye, je comprends que na mwa mikolo eleki Nzambe azali kopesa ye mosala ya kosala. Yango wana mutu soki olingi Nzambe apesa mosala fo ndima koleka na mwa nzela moko boye po koma esika moko boye. Nabela mwa makasi 9 ans. Nabelaka maladie normale te, maladie ya bato te, maladie oyo maladie ya Nzambe te, maladie oyo bato babwakelaka nga na makolo pendant 9 ans. O minganga basinyaka bakatanga makolo. Mais ma maman azalaki pe moto ya losambo mingi aboyaki ya perseveraki nde makolo nange katana te pe ameminga na musala Nzambe. Donc voilà, na nzela ya maladie toye kozwa appel pe ya Nzambe. Mais appel yango ezwamaki ndenge nini? Nakoki kolala na butu na yokile ya mususu Maman Lolo abengi nga. Ma Micheline osutuki olamuki omoni ete. Omona ata musu pasteur moko babengi yo. Micheline osutuki olamuki omoni ete. Donc esalami 5 fois. Arrivé un jour na kutani na encadreur nanga Florentin Makivavila ayebisi nga lobi soki mbala oyo babengi yo loba kolonga yo tindanga. Pe nalobaki phrase wana et après eyo monanaki na mission évangéliste. Tant na bandi ko exercer évangélisation eyo monanaki nazali kaka évangéliste te, naz évangéliste missionnaire. Yango moni totambolaka partout pona sango malamu. Merci beaucoup balandi ya Maman Lorraine Mbala binomo boyoki oyo servante de l'Éternel Maman Micheline auti koyebisa biso alobi ye koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobiksi na ye ezalaki à travers maladie ya belaki o ezalaki na maboko ya batu yango wana esalaki pe ke ayamba Yesu lokola mokonzi pe mobiksi na ye ekomelaka bato ebele ba misusu oui akoyo kolala la muki azui ayambi Yesu. Mais ba misusu pe ezalaka à travers likambo moko ekokai kokoma esali ke mutu asa nini ayamba Yesu lokola mokonzi pe mobiksi. Tolandi lisusu ndenge alobi mpona likambo ya appel ye Nzambe abengaki ye na bakombo na ye na kombo na ye pe esalaki ke appel na ye yango wana. Tomonaka ba misusu ezalaka ye misusu par conviction nde esali ke abanda kosalela Nzambe mais ye ezalaki appel. Merci beaucoup maman. Na tongi toyeba lisusu biso balandi ya Maman Lorraine Mbala na kati ya ministère o Nzambe atia na kati ya Bible yo o exercer ministère nini? Ministère nanga eza évangélique. Musala nanga ezali koganye ba âme bato bayebi nga bayebi ke naza na facilité ya koaborder bato.
nasolana bato facilement. Yango ministère nanga koluka milimo pona Yesu Masiya kozala na compassion ya ba âme. Oyebi mama Natasha nga so namoni mutu azosakana na âme na église esukisaka nga motema. Âme moko eza tellement cher, tellement difficile na kozwa yango. Yango koyoka Bible elobi soki moto moko abakisami fete monene esalamaka na lola. Mais biso awa toza ko négliger ba âme, toza ko piétiner ba âme oyo Nzambe azomona précieux. Donc ministère nange ezali évangélique et je suis prête ya kokende partout. Quand je monte déjà na libaya moko mukie na kati ya fleuve, c'est-à-dire je donne déjà ma vie. Je ne sais pas soki na kokoma, soki na kokoma te, soki na kei, soki na ozonga na yebi te, mais na kie quand même pona ba âme. Voilà. Et Nzambe atia biso compassion na ya ba âme. Toza ministère évangélique. Ok, merci beaucoup, maman. Aux un ministère évangélique. Mais donc, le quoi, aux un ministère évangélique, c'est que yo, okoyi ko pambola mariage te, ou soit okoyi ko pambola, toni toyeba. Nazo souligner, naza protestante, naza na CBFC, na doctrine na biso, évangéliste asalaka ba biloko eza sacré te, lokwa ba mariage, eza réservé na un pasteur consacré. Chez nous, babenga bango ba pasteur, ba révérend pasteur. Même un pasteur, oya sa azui appel, aoyan appel na église, batindi na classe, asi classe 5 ans. Après 5 ans, bimi pasteur. Mais, aye lisusu ko exercer ministère pendant 5 ans. Après 5 ans dans la takol. Donc, chez nous, il n'y a pas de la blague. C'est 10 ans après à koye kola, de mutakola ta kol pastoral. Donc, révérend pasteur nde a pambo alibala, yende ako consacré mwana, yende ako kiko ko enterrer bembe ba exercice moko eza ya makasi bongo évangéliste akosala ngo te. Mais il y a des cas isolés. Je donne l'exemple, na se retrouver na ebi Équateur moi malamu, na se retrouver na Équateur Sud, na leki bikoro na kati la kitumba na keneti kokomotaka, kuna pe beglise na biso eza. Maintenant on peut cet exemple que na kuti pasteur azate, révérend pasteur azate, na se retrouver nga évangéliste. Na tei batu babongoli mitema. Wana bango bazate, je peux baptiser. Mais qu'on consacrer, qu'on bénir mariage, non. Tu ne peux pas le faire. Merci beaucoup, maman. Nalandio na boke binyoso. Mais na ebite soki okoyi koloba nini parce que na ba église yo lobi na biso bien on souligner que oza na église protestant na CBFC. Mais biso tozomona na ba église lokola ba réveil, ba ezo salema. Donc évangéliste a pamoli mwana, évangéliste a bénir mariage, évangéliste a sali babiloko wana nyoso. Okoyi koloba nini kasi par rapport à ça? Eza manque d'encadrement. Tomona ngo mingi. Il y a des pasteurs au batangi te balobi Yesu atangaka te, bapotre batangaka te. Mettons bavandaka Bible lobi 3 ans na makolo ya Yesu koyekola. Mais bazali kotanga, bazali ko Yesu azolakisa bango comment bako exercer ministère. C'est pourquoi tozo komisa christianisme moins faible par rapport à Babiloko wana. Motalala la muki a commis évangéliste lobby, ba consacré pasteur, après lobby bishop, archibishop, archipape, ba grade de belé, mais connaissance biblique exacte. En tout cas, to zonga na maloba, et puis to landa l'église, parce que biso toza l'église traditionnelle, catholique na protestant, ba réveil ba bimi na kati na biso. Mais ce qui bo bimi ce n'est pas mal. Bo zwa bizaleli ya ba boti yo ba boti bino po bo salela yango e koza malamu. Église ya suna discipline te, même sur les plans vestimentiels ni nezate, discipline ezate, impunité. Yango moni batu ba komi kosa n'importe quoi.
ba mariage yango ya biso ya lelo oyo baopambola na n'importe qui ezowumelaka pe te parce que azui mandat te mais azosala musala na même na tabernacle il y avait parvis lieu saint et lieu très saint. Ce n'est pas tout le monde qui est entré dans les lieux très saints. Dans lieu très saint ezalaki kaka ba souverain sacrificateur, na lieu saint ezalaki kaka ba sacrificateur, pe na parvis ba levi ba osuka na ba koki kokota te. Mais pourquoi lelo nous voulons ko faciliter makambo nyonso na makambo ya Nzambe komi na facilité ki lelo? C'est pas normal. C'est pas normal.